yolobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongela ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga se nzamba Manuel Kapita elikelanga sele yo elekela bato ya mokili te zabe natela bato ya mokili te kaka reception elikelanga sele yo nakodefa te nakodefisa koluna yo na bomoi na ngai yawe ekosila te bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga se na yo babenganga babi na sota nazwaka te babosani ete oloba nzete elanga na yo yawe. Annonce on a vendu mieux vaut ba image à raisonnement et à te ce ka image moi ya raisonnement et na ki monter monde ba betinga kake ka nako jour musu na sali tension na sali AVC ko le ba bongo te chéri o ba kamba mo mambo ba kaki ba nini wana idée na nini uteli wa deuxième te ko vivre en assemblant te 15 ans tu es ma femme que j'aime tant oui ko vivre en assemblant te bébé na reposer question moko état donné maman yandako ndenge to vivre na tant to vendre na jamais na yoka que oloba na profit à Peggy. Toi tu parles toujours au profit de tes deux enfants. Soit le bien à profit à Poulou te, tu vas parler au profit de ta fille. Donc je ne sais pas, jamais au privilégié à Peggy. Chérie, je ne sais pas. Pour na couper la maman. Oui, le roi a coupé la maman, ça on fait le demain. Et à moi il faut moi ça me dérange. Ça me dérange. C'est ça le bas. Non, tout le monde. Tu es assis sur le bas, tu es pour nous ça. Mais pour nous, le bas, le binga peut faire le bas. Je t'écoute, le bas, non, Eric. Oui, putain, mon lingana. Lingana, ça a un mois à moi. Elle te dit bota, to boti, ni balé, et pas comme le après, c'est connu. Bah, comment mis ça tout? C'est qu'on y a ça, il n'a pas besoin. Oh, il y a des beaux soins, on a tiré un qu'on a tabou là. Et là, ça on m'a rendu au lobby. Et là, ça déjà que mon thème nous a mabé. Nazwa, oh, il y a une mimaka. Non, il ne faut pas dire ça, tu es une mère. Une maman doit avoir de paroles douces envers ses enfants. Oui, mais ma parole, il y a la pégué, ça va parole à bien. Oui, mais qu'il y a tout le temps, ça je l'ai très bien. Nazwa, moi, je suis dans mon col. Aux arts, la conversation, au salon, à la sortie, au bimaka, mimika, na banomi. Et d'ailleurs, dernièrement, on a chopé $60 au ticket. Au PC combien? $50. Tu es quel dur avec cet enfant. Tu es quel dur. Tu es méchante. Eric, ata yo moko bébé. Bana bazami sato. Yo pesinga $100. 150 te 200 te $100. Na pesa ka ye moko. Est-ce qu'ils là? Bana ba mi sato yeko na pesa $50. Bango ba na pesa bango 50 ba kabola 25 25. Mabe na ngai za wapi? Ngaka maman mabe. Vraiment. Si vous avez maman mabe, o ya ngana ngana pesa bango soit tata $80 na pesa $20. Deuxième. Bébé. Chérie. Excusez-moi si on a silika ma casse. Je n'ai pas droit à l'erreur. Au moins mon anandenge maman ne akufa. Je peux pas permettre à ce que le moins ma bébé. Bébé, je t'aime. Si je parler mal, pardonne-moi. Merci. Ça va. Tu vas où, chérie? Naza Libana. Ok, merci. Ma petite s'est reposée dans un bouquet. L'autre fois, Peggy a eu le talent à nous.
nayoki pasi na mawa modele nga na moneli pegi non alati bizarre lozomwake moto oyo peta azosouffrir na vie mais kotala yo na mbongo oyo ozali otali ndako aspect mwana yo ya liboso akoki kozala modele onga na moneli ye te nga lelo nde naza botaka nde nalati mpona koma oke Dubai Chine eza grâce na yo pourquoi pas yo otala nano mwana wa liboso nano vi na nde ezokende pegi akomi kolatelo ya litoi pegi akomi kokangisa suki eyelobelo le omonte ma soeur omoni makambo olobi eza très important mais nalinga rectifier place mo olobi que omoni pegi salité eza salité te il faut comprendre sens nde peut-être nde omoni na biloko ya matoi ndenge akomokanga suki je ne sais pas ndeko nanga mwasi biso toya bamongo bacomportement ya genre wana nazoyeba te eza envoûtement ou quoi pegi na telemela à plusieurs reprises nalobela mwana oyoka te je vais faire quoi mwana je ne sais pas c'est mon fils na soloane à chaque fois mwana nga tokenda ani tina ba alimentation na sombi biloko toke toliki bistro moya bien tofandi au s'échange mais au moins que mwana ozo conseiller mwana azoyoka pena papa je vais changer papa na kolongola basuki biloko mais à la fin de compte le même comportement continue et maintenant ma soeur je vais faire quoi mais moi la balembaka été il faut qu'on batina souka pour à changer mais je suis là c'est que yo ozo koka été na kokete na ndeni mais oui autant yo ozo pese conseil il faut longola ayokati alongola kokanga suki alongola litoi ma soeur omoni eloko oloba wana yango epusanga na pesa madame nanga raison donc tinde oui nde babendana wana eza parce que ya comment t'es-tu peut-être parce que à deux fois na pesa moi sinanga akoya pesa moi sinanga tort mais na remarqué que moi nanga pas ça têtu aza trop têtu Peggy c'est têtu on va en été c'est un têtu c'est là Peggy aza têtu père son âme c'est que maman na yem ta yeba ko dike moi na te ko ça la têtu comme on a sous la pauvre na magambo penza la pauvre salini et salini c'est que c'est je comprends maintenant Peggy a commis des mois il a suivi hein a aussi information azo bimara ya kopesa alingi siko ni na tia désordre na kati ya ndako quoi ngamoko nazo mona makambo zo lekala ndako c'est toujours Peggy qui prend les informations de la maison pour na memango et pas na yo pour na mettre au courant moi je sais ma sœur ko mba été nga tona yaka ana mona ka nyeso zo leka na mona ka oyaka c'est que oyaka na absence na ngai na ka absence na yo so zate na yaka oyo ki me oyo zo leka ah non yango te na ndeni ni ko mwana za yango esa ma pasi makazi na moni futumela na ndako po na comprendre o nyeso zo leka na comprendre ngo te eza mfute ndako elo ni l'action qui ndako za mfute po na yo zo koka te il faut peser ma parole aux autres il faut faire très attention à la parole aux grande sœur nanga mais faites très attention yo zo mona ka na lobi maloba mais na kati ya parole on ebi ba richesse ni neza na kati wana lorsque tu me dis que non lorsque tu me dis que ma maison est envoûtée mais oui là tu me qualifies de non grande sœur non tu ne peux pas me parler au gros solo nanga boete yo ko loba nanga ko za donc nga na ndoki na za na ou soit qui est sorcier ou soit sorcier dans ma maison mais c'est ce que tu as dit yo moko nano envoûtement za na mona yo moko nano yo mibali combien yo bayaka ka mibali bayeba kei otikala ko bota te yo tiko le bot ngata na boti te na obota non yo ne mutoza envoûté tu ne peux pas me parler comme ça nga za envoûté te nga na marcher bien yo zo vivre en enfer mais na sepelité hein na sepelité soko ye awa tu viens ici pour peut-être me donner des conseils et yo na vante yo awa na kosa sola na yo na ya na yo donc bina mi bende na ya sawa Ndolo bane oyo kote.
Mettez dans la chambre, il n'y a pas il ne va pas venir là. Ah, mon assoit. Poulou, Poulou. Ah, pardon, maman, ben mayo. Nandeni. Que beau tout à l'heure. Oh. C'est un moi sans charisme. Hey, maman. Poulou. Yo za mwana nga liboso. Yo mto fungola nga nzela. Lelo so ezaki na bota leki no beti za pona yo. Alors na linga fina oloba. Nandeni. Yo kaka ngai. Aza mama na yo. Tina vandi so na vandi opamba. Tia, mbosi. Oh, ya Peggy. Bato bolo bakomba Peggy. Yo nina. Boni boye ba no bana yo za ya liboso mais yo so tia bakomba ba Peggy so Peggy li suna nia. Oh, boye. Petit. Maman. Namna vandi. Polo. Ngande mama na yo. Soki ngana lobi fo yo kanga, fo to sana. Bino ne boza bana na ngai bo uchi na mchopo na ngai yo na beti. Mas yo, oh, bosa, bobe sa ai. Yo kata nga yo barrette. Yo bosa mama na ai. Na bi kata na nga na yo. Papa ba yo ba na ai. So mo bosa na mbombo ai. Yo o mwana ai, yebe tata bo nga sa mwana ai. Pululu, ato vandi bo ngano na ni para. Mama So nzamba. sana mo tata. Okoti aliso moto fana no kimete mama ka loba makaba bengeli biso awa. Oh, zo kimia kiya. Oh, maman loba pardon. Pululu. Na kata ndako yo za ya liboso. Oyebi yango. Na libota na nga na libumu na nga yo za ya liboso. Na ote o comme ça na as. Te maman de sala ki rare fallait abota ngana za ya liboso yo ndo la ngana sima. Na regrette ka vraiment maman de obota ka liboso na nga. Ah, Pululu na tika. Pardon. Abibu, toso la biso misantu. Yo za mwana nga ya liboso na boti na vida nga. Ozoyoka beti aza leki na yo propre o alandi yo boza tata moko mama moko. Nga na osola na bino etaki bano nga na bimisi na mchoko na nga na liboso. Mboso ya pays. Pegi aza mwana tata na bino. Nga aza mwana nga na bino. Nakuta tata na bino na Pegi. Zaman mboso azana nano so poani. Omoi bolingo nga lingi bino bozala nango. Beti. Pulu. Bolingo o nga zambe zo bozala nango eza oyo ya bino mibaye bo uti na mchopo na nga. Boza tata moko mama moko. Bozala na troisième personne azala te. Boyoki nga mama kala. Na linga ko poza ka sage. Yo na linga ko mwana nga mama. Tata yema. Baby show wana ta. Ena ndeza bino kake Tata, mas sabe só neto za tata yo. Neto za. Ya bino liboso. Tô za na bolio. Kasi ko na neto za tô za na bolio. Kasi bolio. O Peggy bolio. Moi mi parler. Beti moi mi sa. Kasi bolio. O Peggy. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc, yo na moni boye sim baté chérie. Mais sim baté? Yo ma komuno ebisa bano. Ninga na fansi ba na disa ba moke Pegi aza mwana liboso pulu aza mwana mibale. Kasi ya nolo. Beti mwana misa. Mwana nga na ebi okosa nga te. Makambo ya oloba yango wana. Na vane nae. O pupu ya vana mone poza. Kanga kanga na ete yo kande beti aloba. Deuxième opesa nga. Beti aloba. Kanga mo monoko na yo. Kanga monoko na yo. Pulu ba. O mone poza pupu vana. Naza désolé deuxième. Je te comprends. Au moins il y a un souci na yo.
bana nyonso to bauti na mokongo na ngai bana nyonso to eza la Peggy Peggy aza mwana ngai ya liboso nayebi ba intoxication na yo omoni yo on esprit de division moi je sais très bien aux un esprit de division donc yo lingi bana oyo ba respectaka Peggy te donc aux ana pona o détruire vie na ngai ngai na vie na ngai na décider bana na ngai ata un jour na zate ata ba botem na ba maman différente ba osala unis mais toi tu es là pour me détruire non akabola bana te mais yo tu vas deuxième comme mango ba blague te na miso bano bazaki te ngana bando gifler je suis alobi nini abiki ya peke kaya ya liboso yo osala na munga na tata alobi moi Peggy na zana yokanga kosimbanga te comme kosimbanga te Peggy na zana moi Peggy na zana ya liboso deuxième oh blague na ngai yoka ngai vraiment on appelle ça quand respect deuxième je te parle naza na regret makasi pona yo naza na regret makasi pona yo yokanga na oloba na yo soki yo na vie na nga oye pona ko détruire nga nzamba omona yo soki yo oye pona okabola mokongo na ngai yo atanga na sate nzamba olanda yo merci non je te comprends donc yo susi là et puis na remarque olinga mingi ko privilégier famille na yo donc tu es là pour détruire ma famille mais tu aimes beaucoup tata alomena chela voilà donc moi na bomona za ki sengi mais il me dit là et toi me dis je suis déçu voilà l'éducation. Voilà l'éducation. Et puis Valérie Loko, qui bat je sais pas. Mon fils, comment? Honorable Fortuna Mukongo. Na uti ko benga ye bisinga que ba dossier on appelle ça que politique en ville les attaques. Oh, j'avais donné. Avec ces réceptions, il y a qui il a mon indemnité porte-monnaie, j'avais déposé ça dans le salon. Tu ne m'avais pas montré l'accusé des récepteurs. On m'avait donné, mais papa, même la porte-monnaie, n'a pas d'identité, n'a pas de. Mais comment il y a Kobenganga et Bissanga que non, je n'ai pas vu ton fils, il soit comme ça. J'avais donné, ne paie maman, les gens qui n'attendent pas ça, qui n'a commis si bilo quoi. Il n'y a aucun cas n'ayant le banc dans les vécas de chambre. Il y a évité, n'ayant le goloba. Ça va, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on va arranger tout ça, c'est mon ami quand même. Et na sepeli ndenge na coach pour ça déjà parce que yo ba héros za la romona ozongi na noté sepeli action yo za la héros yo au bon na ozongi na noté. Je remercie le bon Dieu parce que za na makambo il faut na solana yo za makambo ezo trouver motema na makasi ils ont embrayé makanisi nanga étant donné papa il faut na yeba yango naza na poso ebisanga clairement action oye bisanga. Moi je suis ton père. Au bon belangue l'autre. Ndenge ozo vivre na katanda kuna yo entre maman na yo na baleki na yo. Yo selon yo. Au sale langa moi résumé mon ya mode de vie ozo vivre ensemble na famille.
papa nakoki nango osala régime ya nyonso na constata mais eloko na remarka epuis na constata makasi nakoki opesa baargument nango nyonso je pense pas que osala peut-être ekokriele nga nde baguerre na absence na yo soki yo réagir. Moi je suis ton père, je te pose la question, réponds-moi. On est ici nous deux, yebisanga oyo yo osala remarque na yebo. Papa, moi je suis un homme avec H jusqu'à dès qu'on a pensé j'ai je te compose. Papa, je sais que tu m'aimes. Quant à moi, je sais que tu m'aimes. Peggy, papa, surtout, n'ose même pas le cacher, même ne cache rien. Exposer la vérité à partir de là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité n'est ça la queue. Par rapport à la réflexion, dis-moi la vérité, ne me cache rien. Je sais bien que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quant à moi, je ne pense pas que la vérité n'a pas de solidarité pour affranchir. Je ne pense pas. Nana pour ça tout bandelelo mon côté. Lobelanga clairement na oyoka. Vraiment, je n'ai pas des esquisses à présenter. Bien que maman n'a vu dans mon à part maman n'a vu moi ça me balait parce que c'est toi les grands frères. Alors si tu es aux papa, je suis le grand frère chez moi, je suis le grand frère chez toi. Chez la maman, je ne comprends pas pour être clair. Papa, moi je respecte. Je respecte ta maman. Mais papa, mentalement, c'est trop sérieux. Papa, quant à moi, il faut dire ça. J'ai pas de mal à pour la maman. Pour la soeur pour comprendre que ni na salut. Tu es mon fils. Tu penses trop. Non, pensez bino banananga, nazo penser du botananga, nazo penser lobi na bino. Les rôles d'un père, c'est ça. Ba maman, oui, bien sûr, mais plus sur papa responsabilité, na biso richesse ni nga notika. Mon fils, sur bombe ni nga vérité, problème des athées. Mais je suis toujours ton père. Et ça, je l'ai très bien. Viens dans la réalité belle. Viens dans la réalité belle. Maintenant, on a eu mon amour na bando raisonner genre moi ya vie. On a venu pour Napoli. Nazani mbongo te. Nazani motuka te. Mais famille nanga na mona sata na telemela na makasi na makambo famille. Mais na opeso conseil moko. Lobi nga na ozala te. Mais richesse ali boso na otikelo. Richesse à l'époque, faites très attention. Et puis elle avant de parler, il faut contrôler ma ne parlez pas. Avant de regardez comment je peux parler une parole qui sera plus puissante que le silence. Conseil n'a pas. La malade, soki oyoki, bombe yango na motema, nakena epa honorable Fortuna tala ye mokolo makambo balobi funa mobimba ifo bavotele papa Fortuna mokongo moto malamu moto motema malamu soso ya pembe. Voilà. Donc, papa, c'est un papa social, un papa plein d'amour. C'est un homme du cœur. Funa Mobibeza. Oh, et puis pour nous mais on a qui n'a pas, je vois Ndingi va vivre.
changer te. Et kaka Eric ayoki ke boss trésor mba azouta États-Unis azo postuler. Ya mwana mwana changer abi poto ya mbelende a. Esto bon c'est de la chambre. Ah bah. Au moins tout bon c'est ndao kitoko boye. Siko zo le dani. Yo mutunda ko ngolo. Biloko asike koti. Sala ba kite changer. Ezo lakisa ke yo na mobile. Harmonia kitoko eza mama. Chérie. Olingi nini? Kolanda bongo te ma copine. Kolanda te yo kananga na bengi. Kama na ngalela mbanga. Ngam na bengi na bibo. Omoni ngezana. Donc, oh nyoso oyebisa ozoyebisa nga nazosala ngo eza bongo mais ekomi na temps moko boye emo omona yoki emo alâché emo ayoki nakomprendre te so eza nani donc nazosala nyonso kaka ndenge oyo oyebisaki nga nazosala ngo donc eloko moko ezangi eza te soki mpe ezosengaka tomodifie ekoma na niveau tomodifie ndeti nini c'est que yo nde ozoyeba kosalela te nyonso bazosenga osala est-ce que ozosala ngo sala ngoloko ezangi eza te oyebisanga kutu nakomisa mwana nga kizengi nakomisa ye kizengi yaya nasala eso nini oya mibale eso akoma kizengi ata yo moko siko nayebi te pulupulu ye wana akomanga kaka boye loko azobazoba soki olobi likambo ya seke abimisi mpa tata ne olobi ya seke pulupulu adevale secret dernier mai ezalaki biso bongo yo obetele ndenge nini nabeti te nga nazopesa bango conseil baza bango mibale ye na beti ye aza mwana liboso awuti na libomu na nga ye pulupulu mwana liboso awuti na libomu na nga beti aza ya mibale oyo nani nakuta ye ana libala nakuta ye na ya na mwana bosikoyo ye adevale seke pa papa na ye loko azoba eloko na loba no makopine il faut zala sage ozolanda nga omoni ndako eza ya yo mpo nde toza boso oyo oza bien nga mpe je tout naza bien tandi bakenda kotika na voiture ozomona alors nga kutu nakolinga tamkomo te bano ebeba ozolanda omoni mapango nyonso kutu wana ngo mapango nyonso to wana ngo oyo nalingaka yango ndako mpe nalinga makasi ka yango apres ndenge eza boye etikali mpenza libele nde naza boye kutu funa réserve leo chambre sikoyo eloni tokosala nga na kozonga epa grand maître donc tosola na ya popo makambo oyo oyebisi nga mais est-ce que yebi na vie soki nazoforce boye nakota na mambo ya bolingo no po eza yo yo oza ngai ocomprendre mais mutu nyonso bakangaki na kisi te mpo tomona yango mutu mosusu okosalele mwa lititi moko mo elomo botiele boye esimbi mpe kosimba nango te ocomprendre mais mutu aleki grand maître aza te nga namona makambo grand maître asala mpona nga moko jetu mpo nazala yanga mbalasaezala na okima yo ebi grand maître mpo ozwa ndako mpo koma lelo boye ovanda boye eza koza na soki ozobanga nini yebisangobangelaka mobali yango kaka boye asepa na yo aza awa maître atalaki na kitalatala partout akenda ezala kaka bongo grand maître yo ndo oyebi te tala eza elomwa mokie tozwela yango solution vanda kimia garde silence nga naozonga kuna ntango naozonga retour yaya kama nanga solution merci ezalaka fin comprendre yebisa mpe grand maître mapango nyonso toza nango 8 parmi 8 parcelles wana nyonso ezala na nkombo na nga achange bakombo bawana mosenina nyonso omonaki ndoki kama nango somonaki ndoki nalinga na vivre livre wana mpe basimbi yango te maintenant bakombo ndenge ezobaluka osomona nanu te bebe vanda non za non eza kimia ma solution c'est monani lokwa yo oza naza les taka yo toselanga nyonso omoni tv mama so change okotisi ya sika pianga osala esundo osala bakiti salon oyo change ezwi ekeso ewapi nakopesa yo kutu oyo eza pete mpa na nga do naotya tv ya debu ya gayar wana oyebi yango ti ba monene baoyelanga mpe uti États-Unis na militaire tina bandi kosolola tina mina kelo tuninga te so na meli yo koyuka eloko omela yo mokota malili akopine ma chérie oyebi kozala na mbongo eza elengi tandi ozotaka ozongi lokola mwana 12. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Dans Zela, peut-être, oui, maman, parce qu'ici c'est chez toi. Mais que tu viens directement, tu rentres à la maison. Mais papa Tintin,
Papa Tintin, surtout, Betty, elle est là fort. Ayo benga directement dans la chambre. Papa Tintin, ça vous dans la bio. Comment est-ce que papa Tintin? Au benga mon papa et puis tu dis Tintin, c'est pas ton ami. À part ça, comment? À part ça, c'est comment? Ouais, ça va. D'ailleurs, mon frère, s'il te plaît, dans l'outil, il bande chaleur. Alors, si on a côté la carte pour nous, la monnaie embêtée. Oui, c'est place. Ah, donc raison, je comprends. Chaleur, mon casse. Tu comprends des raisons, et ça dit que ah. Bon, c'est la raison, ça dit que côté. Non, ça va hyper bien. Nzambe a bêté dans Sala, Nzamba Malanga 55. À Sala, vraiment, tout va bien et puis nous sommes en paix, excepté que pour rester en paix, vraiment, mais Dieu nous fait grâce quand même. Et de ta part, comment? Non, ça va. Dans un problème, mon gros, et tout ça. Toi, tu es mon frère. Aux amis, yo, ce problème, oui, ça va ouvertement au bon c'est mon côté. Yo, s'il vous plaît. Oui, est-ce qu'il y a famille nyonso, histoire est alors, on a un problème, moko, na bombelote, ndingo moko solo ba. Moi, on a eu liboso, enquête des amakas, négligence par rapport avant et après. Oui, bien traité. Et tu as le roi Jimon là. Oyo lati, oyo lié, yamoya. Mais t'as là le. On veut sentir que vous les avez sous-soutés. C'est comme si ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe tant que mon pote, je suis là, présent. Tu sais, tango loba yo ozo mona ka ke ozo loba, mais lorsque tu parles nazo ka moto mo epelanga na motema. Oyebi mo bona comment on mituna, na on mituna nga mona vani na on mituna mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, la vie nous réserve tant de surprises. Donc na oyebate. En réalité, c'est quoi au juste? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Eric, aux amis, nous seulement belé, tout voyager, tout coller ensemble. On peut qu'il est là, tout beau ça n'a pas l'obité. Quel que soit, nous avons un problème. La mouka. Est-ce que vous comprenez? Tala lelo qui chasse Tundi dans la gang. Oh Kuluna, oh Ekiriboy, oh Bolafa, oh Américain, oh Anglais. Et ça à cause de la négligence. Moi-même, du solo, je suis victime. Mais grâce à Nzambi, Nzamba sali qui est la bima. Est-ce que vous comprenez? Dans le conseil, ça est tout possible. Ça n'est sa famille. Banzele. Je fournis les efforts. Nous avons conjugué les efforts. Mais les efforts, nous avons bima loko là. À des fois, ils ont bien d'importance. Quand on a oya à lobby, mutuboa oya à lobby, non, yo ozo koko zoba décision. Mais non, zoba décision, mon frère. Si on a une décision, c'est que nous sommes ici. Conseil à ceux qui est tant que ton frère. Au moins, les gens qui sont bien. Bah monde zomo la batunyo ça m'a bien bah ça la maison. Bah kanda ba famille. Mon frère, tu sais quelque chose, tout le bana mnambo kanabiso. Et kaso, hein? Et kaso, tu as l'Iliania. Tu as dit, voilà. Emi bonne ega ba 100%. Il te quoi qu'il a. Il te quoi. Et kaso, tu as dit Liania. Mon frère, même que c'est que comment pas si je souffre, nazo souffrir moralement, mais naza mobali na olamuka. Kasi la muka, on néglige moi la reti. Ngaso na ye awa parce que ba todo tongo. Yondo yebelinga nga na ko négliger Peggy. Mon frère s'il vous plaît. Nga ko négliger. Yo amasa nga. Nga na négliger mon tête. Et ça, en réalité, sont des secrets de la maison, mais parce que tu es mon ami. Moi, chez moi, à la maison, je sais qu'il attend tes athées. Madame Nanga, 2 fois, ils ont intoxiqué ma bêtise. Je ne sais pas, moi, Nanga, peut-être pas impoli envers rien. Banakobunda, pamba, des histoires comme ça. Tout ça dans ma tête, mon frère. S'il vous plaît, si je comprends bien, il y a un autre qui, au moins, c'est comme ce bang à moi. Et ça, bon, non? Mais qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez timide, c'est comme si on limite que non, hein? Moi, sinon, il faut respecter. Il faut quand même. Mais moi, sinon, il faut respecter moi, sinon. Alors, c'est comme ça. Mon frère,
na banga moi na raté na respecterai parce que ngai ndi na sala ka ya sala quel que soit mon nene na ye ngai ndi na valoriser ye na dumisa mbongo et obi na forcer le monter mais et l'on linga au comprendre des araki solo la bien Eric vous êtes un intello plein de spiritualité alors il faut la moka ko bossa na lobiti ya garçon beau gars bien habillé Peggy. Oh, laisse tomber. La Mouka, mon frère. Non, mon frère. Eric, la Mouka. Non, comprendre. Non, banga kovo na o te na mande funote ponga pe na zala ngo. Mais na zo misende yo. Zonga mutu. Ngana ebi que Nzamba osala. Amen. Maramonia suezana. Amen, mon frère. Et surtout, je n'ai pas peur. Amen. J'ai la foi. C'est ça. C'est ça vraiment. Amen. Mais Nzamba ngwa. Le week-end zone ni numéro ya professeur Kidiamboko hein. Professeur Kidiamboko. Oui, le plus grand professeur Namboka c'est le professeur Kidiamboko. Naïsta. Non, mais grand ingénieur Lelo, c'est le professeur Kidiamboko. Non, papa. Non, moi je l'aime trop, je l'aime, je le kiffe. À bientôt aussi Makambo. Pesa Makambo. C'est vrai. Aïe. Mais moi, sur on a posé net, il a pas dire qu'il pas professeur Kidiamboko. Mais c'est normal. Non, il me donne la paix au travers de ses paroles. Oui. Yonde osu la foya. Yo kwa nini à chaque temps n'ebisa que na kupana kulinga na okuluba trop. Areni kulobaka trop te. Bino siko mabela bino akani. Na groupe tellement maloba na ngande mpiaka mabena kati ya kupana. Mutu to aloba. Mon cher, on se connaît. Oui, so kwani. Lobi na vaina Fortina kuna nkoda mboka. Azaki na Charlie Moulele kanda uti Tunisie to kutane lobi nzela moko na Fortina kuna nkoda 00243. Betty. Mono olangwe. Kwani boma. Oh, tira no yebite ke no lo bano peki. Betty. Peggy. Yo me mona na ina kachanga. Papa. Na yebite soki pe balogo cho wapi? Soka yo wapi? Okomo yana bato mapoma na kati ya salon papa afana na. Yo ba mninga na yo. Cheba na yo. Ah bon? Betty. Kwani boyeko. Pardon, arrêtez. Peggy, yo va poser autorité qui a ya. Eh, yo va monter le Peggy. Petit frère na yo. Boulou. Ngba, o cha china. Betty, na mi go simbo te na se reserve. Betty, na ye Betty na o tanje o be na Peggy. Peggy po ko linga lelo benga Peggy. Betty, ni ba le linga ne Peggy. O mona. Eh, kulu o mona. Osimai. Te. Moni na za. Na raya na niko. Na kichipro magena mino. Na kote na mute. Na ote sana na lia mama na ngai. Betty. Na lia mama na ngai. Bima kende na faveur no ye na ye bo kende.
pas de méchanceté ici. Je te dis. Ah, ça va papa nanga. Nga né de la famille. Oui. Quelque chose nous sommes au sein la petite nga nzamba okunganga. Nga na sambela. René écoute. Nga na sambela. Bino chaque dimanche bokende église. Mais ça c'est que nga na banga beta. Oui. Mais non, peut-être que Betty plus vite compris que je suis un enfant de Dieu. Vite, mon nez comme ça, maman en bol. Kasi ndekona ndekona nga yete ndekona beto mibali ba bomo soye na mo ba mo sale kuma na dinga ata basaye ya yo ni lokolo kwa yote lokwa sanke nkere bingo Jana sua Inasu te Wondo sa Rosui Oyoki Oligabo Omone no kobia boka Pardon. René, nga na omona makambo ezo ya René s'il te plaît. Pardon mon frère. Pulu. Omona loko oluka pulu. Omona loko bino bo oluka awa. Polo, pardon. C'est pas chez moi. Peut-être bango ba ça ko ese pas na bango. Mais pour comprendre que ese pas na biso. Et puis to kambola nyoso wa soma. On y posaka, on a ma colossalité, on a ma colossalité. Ya a. Bonjour, comment sima aussi matin nene. Petit. Yeba ki mbako mboluka ni. Na kufa. Polo pardon. Difaza Monondo sa. Difaza. Oyebi famille na ye. Oyebi place ngane to yeba. Yeba ka papa ka nganda leki. Ita. Lobieza ya papa noteza ya. Na tina. Merci. Mais on comprend na yo. On comprend na yo. Oshiki biba si ya. Na etamo no sini on te na ko. Comment on déjà no pe. O beke ke ko ngata wa to. Na beke ke ngata yo. Merci. Na ko ki o simbote. O sa lumière te. Ade voilà comme ça. Pulu. olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe nabombi na motema elikialanga se nzamba Manuel Kapita ye elikialanga sele yo elikiala bato ya mokili te zabe natela bato ya mokili te kaka reception elikialanga sele yo ekopambolama ata bakangila koshelama ekokosala zela nakodefa te nakodefisa molu na yo na bomoi na ngai yawe ekosila te opilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema